Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Baby Ladonja bandeko mikoloyo akomika koloba pona mobali na ye ya sika, donc makambo na ye nyonso ekomika mobali na ye ya sika. Tomona na ba TikTok déjà asi atie ba vidéo azakaka merci mon amour moko pe boye atia vidéo na ye bandeko pona koloba voici mon amour eza vraiment ya koinda bandeko kandenge ezalaka bolanda vraiment émission na biso du début jusqu'à la fin bon boyeba nini ezoleka surtout po na mobali ya sika ya Baby Ladonja. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, na memeli bino lisusu makambo ya sika. Makambo ya sika kandenge zalaka mikolo yo tozakaka kilikili na Baby Ladonja na Grâce Luzolo. Biso pe tokotika soki makambo ya sika pe eza ba information ya sika eza bandeko tokovanda kimia te kandenge zalaka tokoya kaka kopesa bino ba information na système kaka ya bien makasi. Alors, avant de banda na émission na biso ya lelo ya mobali surtout ya sika ya Baby Ladonja na osenga na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kotala émission na biso surtout émission ya kitoko na chaîne ya Étoiline Inès TV. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez bandeko, commentaire pe et ça la kamwa kitoko. Ça la bien, ba suggestion na bino, ba conseil na bino. En tout cas, et ça la bien penza makasi. Bo partager pe vidéo na système ya kitoko ya oyo tolobaka chaque jour surtout tokos makasi. Alors bandeko kandenge zalaka grand merci surtout na batu oyo nyonso tu bazwaka tan na bango ya ko commenter surtout na ba émission na biso surtout pona makambo oyo ya Baby Ladonja na Grâce Luzolo. En tout cas bandeko ba moi conseil na bino ba moi commentaire na bino et salaki bien makasi ekosunga pe ekosunga Grâce ekosunga pe Baby Ladonja kaka ndenge ezalaka. Sikoyo makambo ya sika ya mobali ya Baby Ladonja. Bino moko boyebi makambo yo eza kaka flou eza na ba confusion ebele bakabwani bazalaki te donc moi confusion eza totalement ebele. Sikoyo pona Baby alobi ke azwi na ye mobali ya sika. Akomi na ye na mobali ya sika. Déjà depuis l'année passée, Baby Ladonja abandaki na ekoloba te soki année ya 2022 esili et que Grâce Luzolo abali ete bakokabwana na bango aolukane mobali mosusu. Wana salaki yango ezaki na mwa video moko na ba TikTok pona batu oyo bakolinga bakendo serasire boko taka na compte na ye. Bomona ba vidéo eza totalement ebele asalaki pe vidéo wana l'année passée. Alors année oyo Baby Ladonja azwi mobali ya sika. Siko mobali wana de ayebisi il faut azala musika na Grâce Luzolo. Il faut ba rompre na Grâce Luzolo. Quel que soit que bazalaki en relation amoureuse to bazalaki en relation amoureuse te, il faut bazala musika. Donc wana penzande mobali ya sika ya Baby Ladonja. Bandeko ebele bazoloba kandenge zalaka Baby Ladonja azwi nde mobali ya poto.
yango batu bazoloba biso toloba te batu babenga batu batindeli biso ba message na ba WhatsApp ka ndenge ezalaka nde bayebisa biso ke azwi mobali poto mobali wana azalaka na États-Unis yango batu baoloba bandeko ka ndenge ezalaka sikoyo na côté na biso pe tosala ba recherche na biso donc ba réponse eza mwa fufu ka ndenge ezalaka tokoya ko confirmer bino te ke c'est vrai yende mobali c'est faux boye donc ba réponse na côté na biso pe eza fufu après ba information tolandi landi sikoyo oyo ezolobama eza que Baby Ladonja azwi nde mobali ya sika wana aza na États-Unis kutu na minute oyo mobali wana aza na Kinshasa yango tomoni makambo o nyonso ebimi na poasa ba vérité o nyonso ekomi kobima na poasa parce que mobali wana penza aza na Kinshasa yango ye baby akota atinda ba audio pona ko lakisa mobali na yeke elle est sérieuse bino moko bolanda ba histoire nyonso Baby Ladonja azalaki na mobali oyo babandai déjà ko préparer libala ba préparer penza libala ka ndenge ezalaka babandai na bango ko préparer libala il fallait balana sikoyo eko sala ke kaka na ba love story na bango oyo babando sala nde mobali wana famille na bango elandaki émission wana ndenge bazalaki na Benoît bazo sokola Baby Ladonja na Grâce Luzolo bao sokola bao sala makambo ka ndenge ezalaka sikoyo des familles donc oyo ezalaki ex belle famille ya Baby Ladonja batalaki video wana basepelaki ata mukete tala kaka biso toza babantu surtout na ba culture na biso biloko wana esalemaka te soki oza déjà fiancé to oza engagé to oza na ndako libala biloko wana esalemaka te na culture na biso surtout na biso babantu esalemaka te. C'est ainsi que belle famille wana ex belle famille na ye baboya ki balobi te tata ki star yango okoki jamais kobala mwasi aboye te il faut bon rompre. C'est ainsi que makambo nyonso ya libala ekufaki makambo nyonso ya libala ekendaki na mai donc ezalaki nde bongo bandeko. Na minute oyo gloire au Seigneur Baby Ladonja aye kozwa mobala sika bandeko bino moko bomonango donc na ba TikTok na ye komi kaka merci mon amour merci chérie boyebi bandeko soki mwasi alingi bokoye bango azalaka agité alingaka alakisa mutu nyonso tu ayeba ke mwasi oyo elle vient de tomber amoureuse ezalaka bongo omona muke azo lobaka kombo ya mobali na ye ya sika wana donc muke na makambo na ye nyonso il faut batu ba sentir penza ke no mutu oyo alingi ezalaka bongo bao bazala na maîtrise ya makasi za mibali ata soki alingi en tout cas azala na ye agité te azala agité te azala ne ba charisme ya makasi mais soki mwasi penza alingi donc mutu ezalaka likolo nyonso il faut batu nyonso ba sentir yango to monango na ba page ya Baby Ladonja soki bokoti na page na ye ya Facebook bon mona je vous présente mon amour bien que na vidéo wana ya ibandeli mutu wana za bolingo na ye te mais akomaki kaka wana ezaka message alansaki te nalingi lisusu je suis amoureuse de quelqu'un eza message peza flashaki toke kokota na page na ya TikTok compte na ye plutôt ya TikTok photo atiaki kutu lobi merci beaucoup mon amour atiaki mwa ba vidéo na ye wana merci beaucoup mon amour bandeko za koinda baby alingi lisusu bandeko siko bino nyonso ba fan ba Baby Ladonja ba o nyonso bosepela na Baby Ladonja moma yango oyo conseil nini bokoki kopesa Baby Ladonja ka ndenge ezalaka conseil nini bokoki kopesa Baby Ladonja ka ndenge ezalaka bandeko botika na ba commentaire ba conseil na bino azwi mobala sika azwi penza mobala sika bandeko tolingi bino bopesa ye conseil oyo ekosunga ye na minute to senga conseil teke bazongisana na Grâce Luzolo te mais
topesa kaka topesa baby conseil nini oyo conseil bino bokoki kopesa ye. De mon côté comme conseil on nakoki kopesa baby la donja ezake azala mwasi moko ya maîtrise makasi. Azala mwasi moko ya maîtrise, lelo c'est bien aza star mais ayeba que respect ya mwasi nyonso ezala ndako libala. Soki réellement mobali oyo azwi ya sika monike aza mobali oyo akolinga ye, eza mobali oyo akobala ye penza ase respecter na ba makambo mwa mosusu boye kandenge ezalaka. Eza na ba rôle mosusu oyo il faut aboyaka ko jouer. To iko pesa exemple neti ya Grace Welo. Grace Welo aza engagé. Akomi fiancé ya ya Fifi, bino moko boyebi ya Fifi. Ya Fifi pe azala comédien na biso jouaka pe kitoko. Bandeko akoma fiancé. Bon monaka ba rôle oyo Grace Welo ajouaka. Ajouaka te ba rôle wana ya mibali basimba ka ete. Ba biloko wana ajouaka ngo te parce que ayebi ke na komi fiancé naza engagé. Eza na ba rôle mosusu ata eza na mbongo mais tala réputation na yo ya lobby. Babiloko mosusu talaka libala ya liboso oyo ekufa pona ba biloko kaka batu bamona public mona. De l'autre côté tala pe âge ezokende. Âge ezozonga sima te mais ezo avansaka chaque année. Oza mwana 90 donc année oyo 31 ans. Soki tokomi na 2024 32 ans. Ezaka bongo. Soki tokomi na 2032, ozala combien? 40 ans maman. Ezala bongo. Donc chaque année ozobakisaka moko. Siko na makambo mosusu na ba rôle mosusu soki ozojouaka. Mobala kokine ya lingi. Mais que dire belle famille? Que dire ba camarades? Wana nyonso to ekontaka. Soki omoni ke mobali oyo penza baby la donja, mobali oyo yalingi abala yo, ba rôle mosusu ya kataka ngo. Ata eza pona mbongo. Kataka ba rôle mosusu. Kataka penza ba rôle mosusu. Jouaka ba rôle oyo ekosala ke mutu nyonso to o akotala yo atali moi je suis aza sérieuse. Quel que soit ki aza star, ba rôle mosusu ajouaka na ete. Babilo mosusu faut ko kataka. Tobando mona na Sylvie avant que tota azala engagé. Déjà eza na ba rôle oyo Sylvie eseka. Aza mwasi moko na pesaka moi ba exemple belé parce que a markanga na niveau moko pas possible. Avant azala kutu engagé Sylvie wana. Bandeko. Sylvie bando jouer ba n'importe quel rôle. Sylvie ba rôle na ye mingi botala ba théâtre o Sylvie a joué bandeko comprendre na oloba. Sylvie ba rôle na ye nyonso bando jouer ka mwasi moko azo se respectaka. Omona ye te na mibali na film ba simba ye. Ne to monaka eza na ba film mosusu talika bolobi nzambe eza nini? Na film moko boy totali moyena tanga ta ba kombo ba comédienne wana na otanga ngote. Mobali moko ya comédien simbi penza mwasi na sima. Bandeko na film era ba théâtre totalaka esala kinga pasi. Imaginez puis mwasi wana eza mwasi ba finga ya mingi azana nu jeune. Ba finga kaye mingi azala ndumba. Azana nu jeune nanu abali te. Siko ba biloko wana nyonso mobali wa kolinga kobala ye. Famille na ye ekweli kaka na video wana ba moni ndenge ba simba kiye na sima. Est-ce que famille wana ko sepela? Je ne pense même pas. Alors quand on a bando loba pona Sylvie eseka ba rôle na nyonso ko mona mwasi moko azobanga nzambe. Mwasi moko qui se donne du respect. Au mitalo lobi naza jeune. Lelo to lobi fona tala pe futur nanga. Parce que okokola okoma ti ba 50 ans, ba 60 ans nana obala yo. Yango bakobenga atuli etula yango yo boyebo mibali batulaka te biso basi nde totulaka. Mibali na bandenge ya ba film bakosala bakosimba bino ata soki ba mibali wana baza marié te bakosimba bino basimbi kuna. Après bango batie kobala tomoni bango ebele ya mibali ba comédien babali. Et puis babali basi ya ba théâtre te. Batie kobala basi ya ba poto. Ba misusu babali kana Kinshasa na biso wana. Mais na
groupe na bino ba théâtre eza na basi ebele ya kitoko makasi mais babali bango te. Alors zala mayele ma chérie, zala keba talaka ba rôle nini oyo okoki ko jouer. Tala ba rôle nini oyo okoboya na oko jouer te za mbongo mais tala futur na yo. Respect ya mwasi nyonso tu eza ndako ya libala bakosa yo te bandeko. Bakosa yo te je sais que eza na batu oyo basi bakola nanu babali bango te. Bako denier bakoloba te okosa. Ata soki na bali te mais naza nanga heureuse. Aza heureuse te. Yango omona ba mama mosusu baza mikolo bazoluka ba moi jeune garçon. Ba mama penza mukolo azobima na moi jeune garçon parce que nini aoluka mbala mobala zo ya te. Respect à moi sur nyonso. Ozala kitoko ya ndenge nini, ozala na niveau ya étude ya ndenge nini, respect à moi sur nyonso ezala na ndako ya libala. Soki oza na ndako ya libala ba obenga yo jamais te o ndumba jamais parce que ba yebi ki oza madame intel. Oza l'épouse d'un tel. Ba kobenga yo ndumba te. Mais soki nano bali te, surtout na ba vu na bino oyo ya ba film ya ba théâtre bo salaka. Nano bali te ba obenga yo ndumba ba kobenga yo donc ba kofinga yo na ba nyonso ya mokili. Soki tokoti na exemple ya Naomi Lufiakenda. Naomi Lufiakenda yeyo azwi mobali na ye kana na ba théâtre. Soki tozongi sima va Naomi abala façon Naomi abande ko jouer bandeko na nga mona te place Naomi abando jouer ba film na ye ba osimba ka yete na mona te ti aye ko bala bomona pe ba rôle Naomi ajouaka bomona penza ba rôle o penza Naomi Lufiakenda jouaka. Donc depuis le début déjà Naomi abando se respecter. Eza teke parce que comme na public biloko nyonso tu faut ko sala te mama biloko mosusu faut kataka barole mosusu faut kataka ba émission mosusu mama il faut ko kataka ba biloko mosusu peze faut ko kataka ba finga ka bino nyonso awa eza na batu ba finga ka baseli ba émission peza ba fingi eza na batu pe ba omona otie soki photo na page na yo ya Facebook ba fingi yo batu bafinga kana bango ezalaka bongo merci koyo yo kanga matoi na yo ozala mutu teke soki bafingi yo soki balobeli yo mabe yo pe fokota ba émission ofinga batu to yo pe fokota ba émission lo basoki ndenge nini kane to lobaki ke batu batika kombo na yo batu bakotika te parce que makambo asika ezoya nango chaque jour kandenge boyozo lobela mobali na yo déjà batu nyonso to bayebi na kombo mobali bande ko tina kombo mobali batindelinga na boyi nanga kandenge zalaka moyen na tia kombo mobali wana ezate batu déjà ba otinda donc batu déjà bayebaka batu de makambo bande ko etambola kanango. Alors baby la donja zala mayele zala vraiment mayele ma chérie o mi respecter na ba rôle nyonso ozo jouer mobali abala yo ebongaka obali soki ozana nu jeune wana vraiment oko réjouir na libala na yo mais soki babali aussi okoli wana bokomi ka apprécier bobota bo préparer futur mais soki bobalani boza ba jeune boza na tana bino vraiment ya ko réjouir ya ko se consommer boza na temps penza na bino. Mais ceux qui bobalani aussi au colis des jours ça na ba 30 et ba 40 quelques de ozo bala wana vraiment priorité na bino ya liboso ezaka bobota yango mona batu mosusu aboti ceux qui na 47 ans ceux qui na 50 ans eza bongo. Donc ceux qui mobali vraiment moni mobali oyo zo présenter mobali ozo lobela mingi mobala sika merci beaucoup mon amour merci beaucoup ceci cela ceux que moni ke mobali o penza aza mobali oyo akoti ko balanga akoti ko honoringa ma chérie zala prudente na makambo onyo soto ozo sala zala vraiment keba ba rôle mosusu oko jouer na yo te ba émission mosusu kokota na yo te ezala bongo. Le mariage ezalaka combattu bandeko ezala totalement combattu ezana mariage mon côté que bobalani ka boy makamnyo surtout que ne bien te ezala te au mona mariage mosusu peza mobala zana ba mbongo na ye mais famille na ye balobi biso moi soyo te il faut kota ba prière il faut sambele il faut sala boyebole
soki omoni lelo moto asali mariage yango il faut ko félicitaka ye parce que bitumba ya mariage ezalaka vraiment ebele yango bomona bantu mosusu abali na kobali neti émission moko tosalaki il y a pas longtemps mwasi akotika na ndako ya libala 2 mois ya pamba mwasi akufi wana nyonso na kolakisaka ke mariage ezala totalement combattu. Alors baby la donja oyo eza nzela na yo ya mariage ka ndenge mobali ozwi mobali asika toyebi ke mobali deja asika oyo ozwi ka ndenge olobaki ya ne passé ke soki grâce abali yo te bokabwana. Donc oyo mpenza mobali toyebi ke eza mobali oyo aza na baprojet ya kobala yo sikoyo soki azoya kobala yo mama tala futur na yo carrière. Oui c'est vrai eza mais oza mwasi abongaka na ndako ya libala mwasi abongaka na ndako ya libala. Bandeko nazolobelaka baby la donja te na minute oyo nazolobela basi mosusu oyo bazovivre na ba distraction moko boye atali ke naza na 25 ans naza na 26 ans naza na 30 ans na obala eza na ba âge moko bandeko ata omona mobali asala yo ata eza na ba âge moko ba mibali omona bango te sikoyo soki nzamba apesi yo temps apesi yo opportunité wana lelo mibali bazolanda yo mibali balingi babala yo ata soki oza na 23 ans kota na ndako ya libala kozela teke nasala nanu vi nasala vi okotula eza na bato mosusu a 30 ans déjà batula a 30 ans penza batula ata mobali ya mobali boya ata oyo tolobaka mobali moko azata na sens te ata kotebisa bango na nzela te amimoni ke na tuli parce que tellement asala vie asala affaire na affaire quartier mobimba bayebi ye ke oyo azalaka supermarché. Alors bandeko babilo mosusu faut totika tobunda pona ba futur na biso tala futur na yo oza jeune fille tala futur na yo eza na bato ebele babala bango na ba 18 ans na ba génération ya lelo baza heureuse na ndako ya mabala baza na respect ya makasi mutu nyonso tout soki amoni bango ozo respecter bango ke wana madame Intel mariage ekipaka âge te mariage à partir déjà 18 ans koki kobala ekipaka âge te ke okomi kotisa na ba makambo moko boya ba vie matakita te bablo mosusu bandeko foko tika soki opportunité eye na nzela na yo ya kobala bala na yo honorer ba parents na yo honorer nzambe na yo ke obandaka lelo ne soki garçon moko boy lobi tonton moko boy après lobi sugar daddy wana nyonso toluka ba iPhone bandeko totika ba makambo susu génération ya lelo tomona bana mike ba obalana bana penza ya mike ba obalana bavandi penza na ndako ya mabala nkiao kitoko penza makasi wana topesa ka batoli so tosala ba émission na biso topesa pe batoli biso pe totika bato maboke te ngana bato maboke nalinga bango mingi na lela bango fort donc totika te soki toyeki likambo tokoya lisusu tokoya penza ba bazoloba botika baby la donja kimi na grâce to vanda te soki ba nouveauté eza biso pe tokolala te tokoya kopesa bino ba nouveauté donc eza makambo asika penza ekoti soki ekoti moyen pe na lala eza te il faut na ya kopesa bato mosusu bayebi te nini ezoleka na ya kopesa bino ba information ka ndenge ezalaka ba information moko ya système moko tolobaka chaque jour système ya tokos penza makasi ezalaka bongo bandeko bo partager bo commenter bo pesa mo ba suggestion na bino pona ka ndenge ezalaka baby la donja mukuse penza ya tolo mukusa na biso ya kitoko baby la donja za mwasi moko kitoko makasi et puis aza mwasi moko asololaka penza bien asololaka bien makasi baby la donja pona bato mosusu bayebaka te bokoki kokomela ye message na messenger ako répondre azala na problème te soki aza online
omona kaka au répondre bino azala bon bao balinga vraiment solo ana baby la donja bao ba ozala na posa opesa ye conseil pour na mobali na ye asika. En tout cas n'hésitez pas kandenge zalaka bokende kana page na ye ya Facebook kuna nde bokendo mona bokendo kutana na ye boko solo la ba conseil nyonso boko pesa za mutu ayokaka ayokaka penza makasi toyebi ke babilo mosusu bato mosusu basalaka parce que baza pe bazotala pe futur atali ke naza besoin carrière nanga ekende carrière nanga penza ekende ezalaka bongo donc babilo mosusu oyeba te ke un jour babilo koyo ekomemelanga ba problème toyebaka na biso te donc soki problème ekoyi boye ete ya pe bato mosusu ete ya pe bato mosusu oyo balingaki bakota peut-être na babwa difficulté ya bongo kandenge salaka ya cher Bouchou na biso cher Bouchou cher abonné cher connaissance tolobi penza ebele ezalaka bongo biso toza ba chroniqueuse ezalaka bongo donc moi likambo muke il faut toloba ngo to tiango vraiment na mesa kandenge ezalaka na moi système ya tongo makasi.